Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la famille, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre quand on a air beaucoup de ma vidéo na biso bandeko. Bonjour na abonné nyonso ya BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. J'espère que non vous allez bien. On va toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager ezanga babino BBC Mpoï TV. Le toza le 20 mars. Moi et bandiko kende na suka, mois de la femme. Bandeko, je crois bon mon titre na biso, bon mon photo ya miniature. Depuis artiste na biso Gianni Faye akufaki. Je crois le lendemain ou encore le même jour au Toyo Kaka bazwaka Mao na émission Azolela. Et lobi asaki sous sortie médiatique mususu oyemoko alobi que et aux ambalasuka atanga peut-être kombo ya Gianni Faye na média. Na landi émission, merci na bandeko nyonso, na ba abonné nyonso à BBC. Merci na ndeko oya tinela kinga lien, abi mama BBC landa nanu. Tala nanu ma wasaki sortie médiatique. Faina salango depuis tongo, mais tozana makambo mususu pe to sala ka to la ka na réseaux sociaux te. Alors, écoutez-la qui pète, na salango héros. Merci Nandeko oya tindela kingalien, ba bisous ici ka ozanza mbelanga pambola. Voilà bandeko, Mao abimi, babengi Sylvie Faye, oyaza femme légitime ya Gianni, en pleine émission. Ayeba qui pète que non eza émission parce que na oka ki place moko alobi, j'espère que non ozo enregistrer ngai te. Alors, on a évité ce qui a kosilike là. Mao, ce qui a kosilike là, journaliste. Mais na koyo kaye, alors elle a beaucoup de respect na Mao. Ata ko ndima ki kosulula na journaliste, c'est parce que a pesi Mao respect. Bandeko, je vous dis na lundi sortie médiatique ya Mao, la tali réalité ango ya makambo ango. Aujourd'hui, Gianni n'est plus. Je me suis dit, na sa l'analyse, na se basé un peu, mingi pe, na bande kona biso ya mibali. Na landi Mao, aza mutu kutokyo lo bate que non, elle est parfaite. Aza na ba défaut na ye, aza pe na ba qualité na ye. Sylvie abimi, malgré que non ba souffla kinga que non bo mone peka bongo te, bo mone peka bongo te, aza pe mwasi ya matata. Alors peut-être à Saleli, peut-être qui yaya, à Saleli, peut-être qui femme légitime et tout, et surtout peut-être à Tali que non, parce que ça c'est dans les réseaux sociaux. Azape moi c'est à ma tata. Mais je la félicite, Kolobana est trop sage, donc qui yaya penza, maturité, na mao bango nyonso mibale. Tala, lelo mobile ya kena se à ma belle. Qui peut-être tout chaka Mao ango, malgré Mao a confirmé très bien que aza déjà na engagement nae, aza na mobali nae. Aye ko confirmer ango pourquoi? Parce que babiso nyonso pe to lobaki Mao ko kolela boy problème nini. Aye ko informer bato aza veuve ya Gianni te. Veuve ya Gianni isa Sylvie. Nathalie Kozeri na bango, Nathalie malgré Sylvia Zoloba, Mawa komi kolela. Nalobi pourquoi mibali bozana kimiate na ba vie na bino. Je préfère peut-être attendre entre Mao na Sylvia ngo. Il fallait peut-être attaquer non. Gianni avant na bango mibali fallait avant d'attendre moko. Ou encore ce tobito longola Mao avant d'attaquer Sina Sylvia ngo parce que Sylvia lobby très bien.
baane basali na Jani baza na mwana moko baane nyonso o Jani asali na poto pendant 16 ans avandaki lokola mwasi légitime azozela mobali na ye. Je crois, si je ne me trompe pas, tellement émission il y a 1 heure et quelques. Hey, vous avez ma casse bino ba congolais. Na limite botala mwasi avandi 16 ans ou encore pe alinge pe s'engager pe aboti ndenge Jani ba ne ko sala ba bêtise. Nanani peut-être na poto ou encore lorsque tu ba bêtise, bon, c'est trop dur. Peut-être ya ko bimisa ne ya bimisa ki pe nani la brine. Sylvie, elle pouvait aussi se remarier. Mais le col a ébi que non abalaka na civil, basala dot tout et tout. Azali toujours wana. La preuve ane que ba ne nyonso azaka na mwana moko. Na mituni. La brine oyo kaka avana kina Jani. Azangi kopesa ye respect. A kotisele mobali na kati mwasi mobali mususu na kati ya ndaku Jani azomona. Le problème est que mibali bote yama. Soko kutani na mwasi azo respecter yo, mwasi alingi yo, mwasi azo remplir ba critères nyonso ki bo mwasi azo tia mobali na place na ye, bande ko bomona aza faible te to aza zoba te. C'est par là ndozo mona ba buzo bebele ya Jani ebimaki. Peut-être Mawa zaki dire na été ou encore Sylvie pas zaki dire na été. Malgré balobi que non mieux basi ba banayi ko sakanela été. Mais tant que ebi que non za mobali na ovandele na ndako, il fallait ka ko dongola misu parce que Mao kutu ndenge avandaki na Jani. Ndenge abeti histoire. Nga na moni pe faiblesse ezaki mingi pa Mao. Jani a monaki faiblesse mingi peut-être a monaki bolingo oyo Mawa bane ko pesa ye ba respect belé a moni Mawa komi kizengi na ye o il fallait ça la ba bêtise et donc à ça la bêtise nyon so lingi po yeba ki peut-être Mawa za faible Mawa za ki faible te mais epesi pe susu ka conseil epesi susu message ya koloba ke non moi si ato zo respecter mobali na yo zo tchaye na place na yo et tout ezangisi ko sala contrôle te ezangisi pe ko telemela ye te ezangisi pe te ko nani ko nini ba droit na yo te nde na ngambu o nga na moni ke non Mawa zaki faible na ngambu wana comme est-ce que lali na mobali olamuki na ye na tongo bovandi pe alati kilote alati sengle bolambi fufu allié nde jour ango pe azokende ko bala na commune azo rache pété, azo wele la pété, ba vandi pe bien. Donc, sous boule couteau, qui peut même pas quoi imaginer. Mais nga na kobeta crise. Mao aza peka makasi. Na ngamwa Mao, eza que non, faiblesse, on a ou la kisi mobali bolingo trop. Yango mona mibali bayaka ko sakana, ba soko pesi bolingo. O la kisi respect, o pesi respect, o tche na place na ye, amoni on dirait komi faible, on dirait komi etula moko boy. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre Jani na Mao. Pour ceux qui Mao nenga vandaki na Jani alobi 9 ans yandaku moko 9 ans yandaku moko akipaka makambo libanda te ata ba ebisi azana ekuna te yeso ki Mao nani Jani ayena ndaku wana nde azaya etoboyi te c'est que ceux qui pa ke na rapoto te na bakini wana olinga ko yoka keno bazo eloba na mususu quelque part Mao pasaki na défaut azaki na faute na okoloba tokepe na ngambo ndeko na biso Sylvie memema ya zanga ko koyoka keno Mao abimaka na Jani malgré que neki ko sala coutume et maintenant ni mariage nani so nani mariage nani civil parce que Mao alobi keno il paraîtrait que non Sylvie bazalaka et après Sylvie ake Kisangani Sylvie aza fille ya Kisangani abotami na Kisangani et tout bayaki nipo na mutation. Et Kisangani ezaneti nde pa na bango. Azonga Kisangani pona nini te. Pona soi-disant mutation te. Azonga ki pona ba classe. Siko na moment wana tango azongi na bakini bakeko sala ngana donc ezaka ka louche ba makambo yango. Amanya ki bino nyonso mibale ndeni. Amanya ki bango ndenge nini. C'est-à-dire que non, bozaki ata na parole mon côté liboso na ye yango betaki baba la bongo. Bandeko quelque part bandeko basi. So oza na mwasi na mobali na ndako.
telemela eza lokwa ndeko moko tozani ka na ville na biso abandeko mobali azana mobulu ya basi na niveau moko pas comme possible na basi wana ba parvenir pe na ko benga ye basi mususu pe bayaka pe baye mobali peut-être ya basi azobi matina basi ya bato basi mibali ya bato wana bazoya pe epa na ye baye kobeta kokoko baye koluka mobali na ye baye koluka mwasi ya koyebisa ke non kebisa mobali na yo. Donc moi ça lobaka na ye sous le côté atalaka na misu ata bambanda ya libanda babenge bafinge donc elle ne pas là-bas ngabite bozuva na nenda kumoko aoke de ceux qui des jours azongi ayebi déjà faiblesse na yo ayebi déjà faiblesse no zane eloko mo olobela donc a manière donc a commission on dirait qu'ils donc au comment était tout la moko bo se pendeni un bon jour nenga ozotiki azokende wana soki aki alokoti maladi ayebi ke no yo za bolole na ya osani aya suko tiki la yo yo suko zui maladi pona kozanga kotelemela ba bêtise mususu mobali faut respecter mwasi na ye tolobi te ke no mobali abanga mwasi mobali ata bible zo recommander biso ke no mari aimez votre femme bosala nini bozala soumise mobali na ko aimer mwasi biso basi tolingaka mobali apeso respect achao na place na yo nde o biso basi tolingaka loko mobali ayebi faiblesse na yo ke no oyo ata na place okende ata na oyo boy nde komelaki mao comment est-ce que yo mobali bovandi na ye na o condamné te c'est juste l'histoire tozo relater yango et puis to fongola batu mususu kolinga mutu ezangisi te osala contrôle sur ye non il faut ça la contrôle siko na ngambo Sylvie na kobet na koloba penza te parce que na omona on dirait kaka on dirait na oyeba te soki ezalaki game ya ngambo ya nini parce que na so comprendre ngo te mawa lobi jour yango ya mariage balie balamuki balambi fufu na kilote nzoka ye déjà programme abimi pe akei tango babengi ye numéro déjà ndenge kaka relater histoire bandeko bino moko boyoki yango et après eko benga Sylvie parce nga ya Jani boye a passé Jani obali ça fait mal hein histoire eza bongo et mawa eko lancer message ya biso bato tosala ba analyse ba émission ya koloba ke non azo a accompagner juste mwana na ye na matanga mutu akufi aza papa ya mwana na ye o bavanda nevanda kumoko compose du ke non bayebani libanda kati likolo na se bayebani très bien malgré que non asa zu ba engagement na ye atandinga zolela wana tout et tout aza déjà na nani ya nani autorisation ya mobali na o baza na ye delo wana eza bref siko na bina zonga parce que na bayi keno na kubeta na musete makasi na bandiko na biso mibali la personne il est déjà parti o eza Jani toki ko condamner e bembete parce que toko bavarder to banda ko lobati depuis akufa ki les jours na ti lelo kaka bino bato bo landa biso nde bozoka ye kuna za kuna na minicho azo yo kata IOAT poate le maya sauni azo yo kate siko bino bandeko na biso mibali bino bandeko na biso mbali si aujourd'hui les messieurs achezolo likolo na moni vidéo moko ya tato ya mubi alibumu munene ozo ya ndimosi soki ya ndimosi azo yemba ya kolbe loko ebomisi Jani boye loko ebomisi Jani eza pe dini po na yete papa wana elobi ata bato mususu ke no depuis abela bakisi ebele komela mutu esali on dirait pété nzela oyo balobi ke no façon oyo kotambola na se ya moi oyo bandeko eza na nzela moko te oyo ezalaka na okelo banini ezala na courte joie lokola ya nzela kindumba nzela kaka ya kotambola mabe omibendela yo moko liwa bandeko na se ya moi oyo il faut savoir toujours se protéger po nzambe pas protéger yo soki yo zo tambola obimi na mwasi oyo botisi koto to boite
yondo za makasi yondo yebi ko batre basi yondo yebi soki pendenge nini ko solana basi po ba kweyaka kweyaka. Mais mutu normal oki ozala pe bongo te. Siko soki totali na bango nyonso ezala ba Sylvie ezala ba Mao bango nyonso kaka Jania sakanelaki kaka bango. Au vrai sens du vrai donc na oki oloba ke non. Oui. Au vrai sens du mot na oki oloba ke non. Jania azalaki bien te. Donc azaki kaka na oki oloba ke non azaki kaka o balobaka shindaka na donc mutu moko ayokaka na ete na nzela ya basi. Et la preuve ane que kaka nzela wana ndesa nini ebomisi. Je crois na lobaki yango mutu soki oza na kindumba mingi ezala na ngambo ya mwasi ezala na ngambo ya mobali. Jour okozongisa ka mutena ni mayele non esika ya koloba maintenant là je vais m'engager. Okozanga ko façon ya kosala choix ya koloba ke non o nde mwasi na robanda na ye a ochanga à l'aise. Parce que obimi na bango ebele o maîtriser sous bango tozo yeba te na kovanda na mwasi nini o yaza bien wawa. C'est pareil na biso basi. Soko obimi na mibali trop choix na ya suka o koloba ke non awa nde siko na obala. Ok ko zwa mutu moko boye donki bato bakomi kaka ko chayo zolo munoko kaka boye mibali nyonso banayi ko bima suki na oyo. Ah, nga na zolo bananga kaya solo. Bandeko bo aimer bo partager famille bo tourner ensemble le lot na 10e épisode. Il y a sous les drapeaux. Sous les drapeaux, je vous dis Léa Ndaya a diabolisé déjà Top. Alors, tu as évité les lots qui mamilo a kokende pas et pas Mama Top. Ce qui cause la yakosimba na nzoto parce que côté Mama Top maîtrise eza tena bana na e donc kuluna na ngambukuna. Alors, tozo ebate ce qui Mama Milo parce que aboya qui n'est déjà et pardon badi. Alors peut-être là ndenge ya za mwasi o azo respecter mobali na bana na e tout bango au moins bazana éducation na couple na côté ya Mama Milo na bana na e peut-être mobali ako convaincre akende komona Mama Top. Alors bandeko tolanda ba film aneza vraiment kitoko makasi ya sous les drapeaux. Ba conseil ba message eze belé na film wana neti nga nazora toujours ba message na ba film ya nani. Il y a belle vie. Alors, ce que et l'obéli à Mao. Donc, mille et une fois, bon, peut-être il fallait ta ndazalata mwasi ya Jani pour la vie na mobimba. Malheureusement. Ozu mwasi azo respecté yo. Ozu mwasi azo nini. Makamni na omona. Voilà bandeko, sorry, appelle ekotaki. Bolimbisa, appelle ekotaki. Voilà. Jani Fayi bandeko, kande na lobaki ke notre occupé jamais ko condamné. Et lobi moko Mao histoire etika libongo. Ya ko changer ezate, ya ko bakisa pe ezate. Mais conseil na bandeko nanga mibali. Bota la place ne kwa keneki ake ko kufe la. Ta la place moi si oya kendeki ko zoa bêtise belé otali na mituni na lobi lorsque l'abri na boakela e bilamba libanda azui téléphone abandi ko filmer sachet ya bilamba zoloba l'abri na boakinga libanda et tout ça c'est ki bomoto ezaki atate ya koyoka take non moi si na nga na bala Sylvie azalaka na honora e na mema e na commune akomona vidéo oyo maile wana ezaki ata mukete ou encore ata Mao mama mwana et donc moi son avanda na epé 9 ans na kati ya ndako moko parce que soko tali nani Mao peut-être na Sylvie Mao avandi mingi na Jania photo lobango donc a se rendre qui même pas compte tango azo filmer wana idée nezaki nini ngana binoto yebite ou encore famille relation yango na tozo baka ke no ezaki niveau nini ya mvutume ezalaki wana. Bref, Mao azui ba message ya bato ebele o bazo se moquer na ye pourquoi azo mi bamba na bongo kolila bongo aza VVT et tout. Et elle est venue aussi et moko ko informer bino ke non aza veuve ya Jani te veuve ya Jani eza Sylvie Fayi.
oh peut-être ta soki bembeko ya kaka ndenge ye moko Jani aloba ke soki lelo na kufi mutu kovanda na mutu awe bembe na ngai koza suivi oh makambo nyonso ne ba okende na ba leta mwasi o peut-être famille ekoloba ebongisa loba soki oza chrétienité ndeko kende kondima ba coutume kuna eza Sylvie. Alors bref, et ça lui passe, il sorti médiatique, il y a Mao. Elle était trop sage à garder ba blessure et belé na mutema a boy kolongola nyonso. O ya mona pona Jani. Mais aux autres la boy tu sens que non azaki na vrai amour et pas Jani. Mutozo kangama azui penza sali koli ya miliki. Atini na kisangani soit disant ya mwana ya Jani abota na fille moko kuna. Hey! Nzambe nanga basi aboye bazalaka. Pardon. C'est-à-dire que non, Mao azaki mwasi ya mutema munene. Na mutema munene wana, na soumission, na respect, mobali amona ki neti kizengi, mobali amona ki so ependenge nini. Mibali bolukaka nini. Na yoka ki ndeko moko ya Jani alobi, to préféra ki na biso ata Mao. Il fallait ta vanda na Mao. Eza na réseaux sociaux eza leki na ya bimaki je crois troisième jour bayamba ki na chaîne moko boy. C'est que Mao aza basi o balobaka keno ya mutema munene donc critère kaka ya mwasi ya malamu Mao aza nango. Tolobi te keno aza na mabe na ete aza nango parce que ye moko alobi keno atatango akangaki miliki azotinda ngo na kisangani c'est parce que amonaki nanu mobali na ye aza mutu alingaka aza papa oyo alinga bana ne mingi pona kobatela relation na ye il faut alakisa pe bolingo ya bana oyo abotaki libanda ye asalelaki yango me mobali areconnaîtraki yango te ntango ake poto ake kobima na oyo azalaki petite na yo ya kati mandeko ba relation eza na makambo ba relation ba couple oyo eza na makambo yo zola kisaye bolingo me ya zola kisake no yo za yumu za zobo za bolule ya mwasi tala sikoyo ekomika na maloba ifala ata azala tana Mao ou encore ifale kasi avanda tana mwasi yango Silvio ya balaka tala choix ki na iko sala sikoyo ya mabe bato ba ozanga koloba te ke non le karma existe ndenge nini. À vrai dire, les autres ont soit disant que non, ceux qui les lots, ceux qui lobby na yo qui batine sous moi pas moi vidéo mon que soit disant que non abota na ceux qui n'andingari na mikili kuna. Menga na bi mibali msuba sala ka kindumba mibali msuba zana na mobulu abasi mais azana ba discipline moko boye donc il y a sans trace. Ba discipline moko boye ya sans trace pour na respect na ye. Bazalaka. Apenza mobulu na mwasi a parler mais mobulu ya mobulu mais discipliner la mobulu wana pona nini pona respect na ye parce que bino tango bukanisa c'est malheureux hein c'est malheureux bana bakomi ko bima et tout c'est malheureux to yaka koloba te ke no la brine boy non les messieurs aussi azalaki mabe ata to qui soit disant que non on a moni depuis l'obi vidéo les autres vidéos ya nani ya sia tout là soit disant que non ba médecin déjà ba saki ba ça lobi que non ba rien azaki sous na 2 ans liboso te et tout biso tozolo ba yende ba maladie nyonso ana eyaki ndenge nini ezalaki di à quoi ba tension ba nini plus il a encaissé na la brine bokoyaka boloko ba rien mutuna nous soki osali AVC soko piquer na nous crise. Il y a AVC, attention, ce que les bêtes et quoi ici, bandeko basala qui examen parce qu'il touche à barin et touche automatiquement barin. Alors ceux qui bokolo bakeno avec ni na barin et outé la qui wapi et outé la qui na provocation ya nani ya ba tension ba souci les temps zokoya kawana zo beta ka zo koisa ka yewana et touche à barin. Alors boye la bisote ya koloba keno azaki na maladie ya barin oui ba biso nyo soto kena kan hôpital to ke ba sala examen général na temps ba sala examen général batali keno oza na tension tension eza likolo eloka liboso pa ba otala examen pa batali barin batali mutema barin e uti na nini na ba souci
na comportement ya la brine. Donc bon confuse communauté congolaise parce que comme que non azaki na barin bande ko barin ezalaka toujours provoquer. Ce qui mutu akweyaka déjà salaka déjà ba crise cardiaque wana etouchaka lobaka nzambe nde à intervenir etouchaka mingi ba rein. Ah biso to lobi na biso lorsque boye bolobi azaki na ba rein président de ba docteur déjà bazaki ba su ba lobi ke no des antoye ba pe source rein e utela ki wapi rein eza na ba réalité eza na banani ebele mutu nyonso akweyaka soki sokoyi première fois deuxième fois déjà il faut que toucher déjà ba rein. Alors lorsque vous avez un message dans la communauté que non azaki na barin utaki wapi botika pe ko ambrier batu muto abomi nani jani eza la brine. Voilà il faut to lo baba comportement na mabe souci tension mutema tension muto akomi ko pikaka ba crise tout le temps na ko pikaka ba crise wana et touche ka barin to réfléchissaka pe lorsque tozo ko lo bama ka mususu. Donc, on a l'hôpital malgré tout ça, la médecine, mais on apprend ce que vous avez aucun hôpital, on va apprendre sous ce lot. Moutounion soit belle à attention, ce que ba Monica attention les alicolo et l'eau quoi liboso ba ça l'examen bata la barin bata la mutema. Pour ba yé ba déjà ko sauvegarder ngo. Alors barin na e utaki wapi. Déjà bolo bino moko bolo ba keno akwe au moins 2 fois 3 fois kota comment siko. Et vous avez encore touché barin de ni. Boya ko yebisa communauté congolaise te que non médecin lo ba ki barin boy non. Boya yebisa ba tout source ba ndaki ndenge nini. Eza pona nini. Eh Bino Penza, pardon. Bref, c'est au moins ça. Moi, si peut-être il fallait avoir une vie na Ezaki, peut-être Mao ou encore Sylvie. Alors, tozan eloko tokolo bali susute, likambo aboy na loba toujours so likambo kwei. Mutu fo benda kaka mayele. Ba o batikali bandi kwa mibalo botikali. Oyebi ke ozana moi sino mo bo respectaka yo. Moi si ona aza soumise, moi si ona chako na place na yo. Ce qui otali ata langage ya Mao, otali langage ya Sylvie. Tia siko langage ya nani? Ya oyo nani kuluna o nani? La brine. Donc fille moko trop violente, donc azaka na on a évité. Ah. So moi ça bandeko bo aimer beau partager la grande famille, on est ensemble, ceux qui n'ont s'abonner, t'es s'abonner. Famille Libota, focus, ba film ezota les maté, ba film ezota les maté bandeko. Film kitoko na sous les baobab sous les nga pe na kangami na sous les baobab bwendeni. Sous les drapeaux. Lelo ko inda mama top na mama mile ko zande nini. E ko zala ndenge nini ba 3 ninja na biso kuna ba komi pe ko sukisa batwawa. Eh nzambe. Filmo eza penza pitopale na pitopale. Bokende kokota ka na Belar TV bo tala bandeko et surtout 10e autre tala lelo na éviter so toko mi bamba na se na éviter. Alors c'est au moins ça les appel mama kulutu kuna diabolos munene Léa diabolos munene. Alors la grande famille, je vous aime bien, beau aimer, beau partager, beau soutenir chaîne Nabiso. Ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner au ça toujours biso bien. Numéro Nabiso ça toujours wana. Benga et ça biso bien. Voilà, je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.